yoke lengi lelo nazo telema pona lakisa bino ba mama na ngai position nini oyo ekosala ke po yo zonga vierge okome lengi na se kuna yoka elengi pana yoka elengi te mama yoki pasi muninga kosi alobi mama omoni eloko yo zwa soki obaki kuna na place na biso to sangana poto sala fête na papa ba infection vande ndeko lia yo kuna na se na okuna se bébé tikala iliolela. Alors merci bino ki bandi konanga bo s'abonner na planète nana et fille vraiment eza chaîne ya biso nyoso vraiment bo s'abonner so bo monika ki tolia peta na kati ce qui fait ya mo base donc onanga bo kota bo s'abonner bo la na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille qui toko makasi. Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande na remet qui s'agnon biso tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et fille TV s'abonner ça va bien ça va te coûter rien quoi yo s'abonner car au moins là il perdre de l'autre on se perd éternel par année na le bar display image toujours na réalité au top mingi le baru théâtre na sengi na yonanga to s'abonner massivement na planète nana et fille la pesimbote na notre patronat maman chérie maman de maman nana et fille notre maman ton émission sans tabou balabatalaté ngalingaming balabatalaté je suis là avec Tété climatiseur une femme qui parle bien pas concerné ça l'arabiso bien pas concerné et rendre bien basa ma balle en temps pas concerné ça la que non yonanga to comprendre c'est ça makambo il faut tout sola ngonde surtout sola ngote ça bien pour que tout sola ngo bien c'est na yonanga to s'abonner il faut tout s'abonner je suis là display image de la presse mise à jour na pesi maman nana et fille mbote na pesi Pamela Moussa Barbie la grande grâce qui Kamba Bernard Yuma Chilo Pro. On est là avec Tété climatiseur. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé, eza bien vraiment. Na sepeli po kando lobby émission to dinga bana te batala. Soki bana batali ba beba van, meza ko beba te meza ko bongisa. C'est pas pourquoi kalapena ba maman na biso kala ba bombela biso ba secret to comment ko découvrir ma na ba balabala. Au moins attend on découvrir comme ça na balabala au perdre. Alors tandis qu'un anda ko ba expliquer qu'ils vont comprendre lelo les soni yo meme libiso déjà to lobela ki moi mikolo eleki lelo siko il faut moi suite nango alors nga mona yi na bito so la ensemble nga pe papat yepe mamat ba téléspectateur ba comprendre je suis là avec toi et là on meme li su batu ya seka monta koko comprendre moi sto mbala koko comprendre d'accord Simba. Merci papa nanga. Alors on a sepeli vraiment makasi loko ayo koti yango na ebi ke salio bien penza pour au koti di solo oyo. Nazala ki na bino na ba téléphone na bino boyoka ki mingi oyo na lobela ki pona mwasi ndenge nini akoki kozala tout ça bo esimba kibino mais ya lelo tozo lobela pona basi pona position onga nazo lobela lelo eza pona en tout cas basa mabala vraiment bakosi bango soki bayebisi bango moni mobali na okuna to moni ye na kiki pona nino moni mobile nanga kuna ni ndenge zabu kuna yoka elengi pana yoka elengi te mama yoki pasi muninga kosi alobi mama omoni eloko yo zwa soki obaki kuna na place na biso to sangana poto sala fête na papa et ça la ka bien mais bandeko na ngai na lingi koyebisa bino te ke yango wana te mutu
ekoki kosala bino po koma bien. Po tango nalobaki po nakotaki po na cancer. Nakotaki po na cancer, kokotisa lisapi kuna te po na cancer, eza ndenge moko kota biloko wana na kati mama kokanisa te nde bongisi yo po papa asepela. Bongo lobi soki ezangi papa kosepela na feti ndenge nini. Alors ki bandeko na ngai eza yango te mutu ekosala yo na papa soki boza na feti te. Lelo na kotelema pona lakisa bino position nini mwana mwasi akoki kosala po akoma kuna na se vierge. Papa aye akoti ayoki kaka ça ne va pas. Aye akoti ça ne va pas. Akoti abia non. Ayoki lengi. Lelo nazo telema pona lakisa bino ba mama na ngai position nini oyo ekosala ke po yo zonga vierge okomelengi na se. Ya liboso soki mwana mwasi aboti botuninga ba mingi babengi ngai balobi ke tokotisaka misapi kuna po tobimisa salite. Nga na yebisaki bino babetaka mai. Nalingi na yebisa bino batu oyo batunaki ngai mama balobi misapi bakotisaka kuna po ebimisa salite. Soki oboti mama somba gant. Pourquoi tanto kendo kutana ba minganga batiaka ba gant balataka po bakotisa biso misapi. Nazoloba mingi pona basi tongi kotia ba manzaka. Ba manzaka wana evandi deja na microbe na kati wana. Le temps yozo kende kuna ozo balusa. Soki ozoki pe ba infection. Komi lelo mwa sa sobota te bokomi kokebebisa bambongo na minganga bambongo ebele pona nini na obota te ba infection evande ndeko lia yo kuna na se na okuna se bebe tikala iliolela tangu mbala okota ekomika ngai mama mobali pona nini atika ngai donc ekomika mbali soka koti kuna atiki na nga mona ka mbali akenai ebele bo poser nga ba question wana mais lelo nazo répondre bino moko mama soki muto aboti asomba ga soki asombi ga ndenge kosala ke aglati na ye ga a soigner na ye kuna eza problème te mais moi si na yebisaki yo soko lingo mona ke biloko o ebimaka biso na nzoto na biso osombi petit so na pardon bassin ya mukie yo zwa kaka mai betango panza makolo bien obeti mai okomona basalite nyonso ya biso base kotikala na mai na yo épreuve na lobaki bo meka mai en plus na kotelema pona lakisa bino position nini oyo okoki kosala pona sekuna okangama okoma ozala kaka vierge. Papa coach alobi et maman na okokate ayo kelengi elengi anezo continuer après mikoloko ya lisusu toko beta lisolo mama tozo lakisa mibali o bazo kende ko bima libanda na basi msusu nga mobali nanga tele makate mobali nanga tele makate fona luka mobali moko boye abeta ngata moi 3 coups 2 coups 4 oui maladie et cause à maladie eza mena koyebisa bino ke mobali fo abandana mobali na yo abandana position nini po lelo ke esala mwasi mbala moko ezalaka afeti te po mibali bawelela kaka mbala moko ya beti yango moni ke mibali wana balembaka van mobali fo abanda mwasi na caresse abandi mwasi na caresse asisi wana deja mwasi olemba wana na olobela ba papa pona bino ba papa mobali soki aza makasi te na bopikiniki faut akende na caresse trop pour ça akende na caresse caresse combien de temps bon papa ça dépend ça dépend ndenge ni bokumbela fête na bino pour ça ko kena caresse o caresser moi si moi ça ninga caresse mingi akolemba tanga akolemba déjà ta solo bobeta moko yesa bukani na ye alembi mais ba papa lokoso ngomo na basi pe ba obima trop po ani na oyaka apprécier pas tanga okuta pe kuna makamba malunge zati asani aobima aotika donc to lobela makambo ebele to sunga ba papa tozo sunga pe ba mama lelo nga sikoyo yo
nga mama tete nazo telema na lakisa bino position oyo kozala neti ovandi na ndako ozosala musala sala ka exercice wana ndeko na ngai sala ka exercice wana na ndako nazo nakoki kotelema. Pas de problème. Premier te koki vraiment kotelema premier te na telemi bomoni ndenge na telemi bamoni position onga na telemi na position omoni mutu azosala azobenda pema kuna na se osali nini o bloqué oza lokwa ozobenda pema tango ozobenda pema ozosa système ana lokola ndeti libumu nanga nde eza libumu nanga eza yango eza munene tango bato babake nazoluka kisi moko ya stress esoigne nga nini te position na yo kaka ya kosala ezala physique ya libumu omwa libumu nanga ekondi na se kuna ekangami mouvement oyo tu mama soki olingi na kobetisa yo te mais sala exercice oyo osali exercice oyo meka na papa meka kotia mosapi te zelaka papa tanga koya soki mpe akoyaka na lokoso bosala feti mbala moko akokomprendre te ke mwasi na nga asali nini position nalingi te bandeko na ngai nazoyede bino tozokufa mingi cancer ekomi ya matrice eza bakoze ya babiloko biso tozosala mingi bakoze ya babiloko wana turo ekoya na olobela bino mpona mabele bandeko na nga cancer pa mabele naza mpona bino bandeko na nga na kosunga bino mais position oyo nga na tie na bendi pema nakangi na bloqué awa place na nga awa na bloqué yango na bendi pema tango na bendi pema na sai mouvement nyonso soko ovandi osala musala oza na ndako sala exercice na ya kobenda pema obendi pema bloqué kuna na kati papa nazoyebisa yo ndeko na nga mwasi zela papa ya bokobenga ngai soki olingi okobenga ngai okoloba mama oza na raison ndeko na ngai na olakisi nga bandeko na nga botika o elenge o sika wana eza mpona bapel oyo ya bato oyo babengaka ngai mpona makambo oyo na kati na mpono naza na bino na appel na bino na oyamba nsima dans mouvement oyo yango nde ekosalaki ya kobenda pema ezosungo mpe na libumu omoba mabumu minene nasala nini bona boye mpo libumu ekonda yango wana ntango ozobenda mpe pema na libumu ezokende libumu mpe mba moko ezokita ozomela kaka mai na yo olobenda pema à chaque fois ou bien à chaque fois boza na fête na papa benenge non mufuma ka na ndako ezala mo ovandi na ata na chambre ozwi ta boye na nina otie boye obendi pema makasi ovandi no à l'aise omoni mufuma na ya kosala ya nzoto nde ekosala yo ke na se na yo okoma vierge ozonga loko bozo bandeko nanga na lingi te bobela ba cancer na lingi te ma matrice bobela ba cancer matrice na lingi te lisapi na yo kota na kati soko kokota lisapi na kati somba gant soko kokota lisapi na kati somba gant soko sombi gant nde oko sentir ke na koti sipona na longola ba salite makila wana yango wana système wana ya kosala bongo yango wana en plus to lobela moni mwasi ndenga naza munene boyi peut-être bato ebele bayeba atendeni bakosukola ba parti nini o mwasi akosukola na lobela de mwasi akosukola 3 fois eza malampole yo tokomo mona mwasi mingi balengete o basalela biso ayebika obima na pwa asali kabwe abimite musupe papa linga ne pe parfum te mais solo na yo moko ya nzoto esala papa po linga ka solo wana solo o nzoto ya yo moko ya bien citron za nango
okosomba citron tie na mai eza problème eza te basi oyo bazogaspille na mapeka wana eza mpona kolongola yango na citron ozwi citron na osukoli bien oniki citron na otina basi ya mapeka ya mabele osala nini oniki tokoki na biso kovanda mpo deja nalakisi bandeko na ngai mouvuma ya kokanga pema okangi na se kuna mwasi azonga vierge directement na se omeki yango okeka osukoli obeta mai na yo ata lisapi na yo moko olobi omeka lata ga meka lisapi na yo okoyoka pasi ekosala o pasi okondima te wana yango wana eza tekniki oyo bato ebele bayebi yango te mpe ntango bakomona yango boye bameki baoluka babenganga nayebi ke bato ebele oyo deya basala likambo wana nayebisa bango doki bakoma bafana babi tokoki kosalela so biloko wana te mpo biloko ezali baotekela biso baokosa bino ke moni yo mobali akotika te mobali otika te na nature bole yaya mwasi ndako olali na tongo basi ebele peut-être alali na mobali na ye alamuki na ye akesomba lipa mais totika papa na salon totiki papa alali na mbetu yo deja yebaka tiakata réveil oyebi ke 6h papa kenda musa 7h yo 5h yeba deya kolamuka kende na douche sukola po ozwi deja nzoto papa oza nango okoluka obima libanda te okoluka solo na batu te fo obrose mbangu na 5h okei wana na olobela po na basi ya mabala mususu omona alamuki na salute na alalaki nango na papa ake na ewenzi akesomba na ndunda akesomba wenzi aye palambi na ye olambi na biloko na salite wana nzoto otieli pe mobali biloko alie eza pasi bandeko na ngai en tout cas basi mabala avant kobima na mbetu na yo ya kokita sukola atoko sukola te sala ben etime basi na yo tiaka na chambre pangusa bien papa pe kotike na ignorance te ke abima deja na lobaki yango ke papa soki aye aza na posa ya fête na minute na kosenga libanda te faut ya kokuto de na position malamu déjà vivre au vandi déjà bien bongo bano papa zela non te aya kaka akuta kayo kaka na elengi po epesa a été place qui n'est pas ya Lili ya mami te amona kayoka iksi na elengi wana alors nazongisi pas cordon. Merci beaucoup maman Tété. En tout cas bato balandi biso va comprendre il faut d'abord des amons na mwasi nyonso comme kokanga libumwa position na kokangi libumu kangi directement na nzoto na kibomwasi yango esala que non malembe ozonga mobimba. Alors na bino bato bolanda émission na biso na bino bato boka toujours conseil à maman Tété et ça la biso nyonso bien na bino bato nyonso bozo ilanda biso maman azapona mutuni azapona mokili mobimba tango yoki conseil parfois le bimbing tes émissions azana makambe belé ya koloba na sima osana ni apesa numéro yo zu numéro na ye omeko bengo meko koloba na ye quoi quand tu as eu pour la émission na biso s'abonner d'abord s'abonner na planète nana et fille ande makambo beleza ya malamu alors na pesi maman on me copie sa numéro na yo ya téléphone ba toi on besoin na moi dembo tromboter ça la peut bien quoi. Merci. Bon appétit mbote na baleke bele so na bina pesi ka ba o balingaka nga ba fan club na ba fan nanga nyosa pesi ba mbote na ba o balingaka te na pesi bino mbote donc na pesi exil donc ba mbote bele donc na mbali na ye na pesi ba mbote bele na pesi numéro de téléphone nanga 09 98 11 42 40 numéro nanga yango wana so boni bobenga yango na bambote bele boze l'émission ya kosukola ndenge ni mwasi ya kosukola nde mwasi ya ko abanda na position nini po abanda na longi obe na makolo obe wapi to lobela mbala sima mbote na bino yango wana. Merci beaucoup na bat balandi biso yoke lengi lelo nazo telema pona lakisa bino ba mama na ngai
position nini oyo ekosala ke po yozonga vierge okoma elengi na se kuna yoka elengi pana wayoka elengi te mama yoki pasi moninga kosi alobi mama omoni eloko oyo zwa soki obaki kuna na place na biso tosangana po tosala feti na papa infection evanda ndeko lia yo kuna na se na okuna se bebe tikala iliolela. Alors merci bino ki bandeko nanga bo s'abonner na planète nana et fille vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bo s'abonner so bo monika ke tolia peta na kati ce qui fait yango base donc nanga bo kota bo s'abonner bo la na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille kitoko makasi. Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et filles nana et filles tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande na remet kitsanyon sto biso tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et filles TV s'abonner ça le bien ça va te coûter rien quoi yo s'abonner kaka au moins là qui perdre de l'autre on se perd éternel.